Beauté, Baneko Balandi, dernier virage, votre émission, tous en plateau Nabiso. Comme d'habitude, vous suivez Messala, Otu Yambaka Bandeko, place Bayaka Awa, Baleka Awa, pour parler sur Makambu Yamboka, sur Makambu Nyos, Oyo, ils allaient concerner actualité donc Yamokili. Donc, tous en la plateau Nabiso, Yambaka Batunyoso, et bien, le long encore avec beaucoup de plaisir dans Oyambelabino, on fumu, Yayimpié, Oyo, Yambie, l'issue sous les lots. Na kati ya plateau na biso ya lelo pour konsulula makambu ya mboka mfumu ya impie boyebi la fois passée dernière émission tout ça là qui naie tu parlais sur la prophétie donc non ya Simon Kimbangu ko ici 100 ans donc centenaire donc ya prophétie ya Simon Kimbangu mfumu ya impie alobela ki sur mboka na biso ba possibilité oyo mboka na biso ko téléma qu'est-ce qu'il faut faire pour que mboka na biso ait avancé pourquoi c'est mboka na biso ça dit bloquer la situation ils allaient ah est-ce que prophétie à Simon Kimbangu et Koko Kisama je crois qu'on avait parlé de cette émission la fois dernière mais il y a eu beaucoup de réactions comme toujours dans la réaction belé la réaction à Batou ils allaient notamment sur Kimbangu Simon Kimbangu parce qu'ils ont la bande oyo bazali ba chrétien faut quand même le dire ba la biso quand tout ça la rompe émission mingi balobi seul Jésus-Christ oyo a ko sauver mboka na biso Simon Kimbangu ya Serkufa donc pour me rappeler ko tala on la kati émission na biso et puis na makambu oyo nyonso mboka na biso ezali koleka lango situation mboka na biso ya lelo et est-ce que tu cause la vraiment espoir 15 jours mboka na kotelema parce que je crois que ba te belé ba si ba perdre espoir parce que situation ezali ko évoluer tout ça toujours bloqué est-ce que espoir oui kozala ce qui espoir ezali kozala et kozala na niveau nini o to ko tia molende na biso espoir na biso qu'un jour mboka na ekoki kotelema fumu akomeka pe ko expliquer d'abord biso na kati ya émission na biso ya lelo et puis na émission na biso lelo to parler sur baliwa ya na kati ya communauté na biso na diaspora na poto tozali kubungisa bandeko mingi liwe za makasi so to totala par rapport ba communauté nyonso communauté belé Congo ekozala liboso oyo batu bazali ko kufa ebele to peut comprendre awa ba décision sur les ali nini pourquoi toujours kufa belé presque tous les jours to kuza ba na biso na kati ya diaspora fumu ya pia ko yebisa biso awa na kati ya émission na biso il y a les lois aussi cette émission na biso les autres parler sur dossier où il y a Gisèle Mpela je crois que Bolanda qui yango azali expulsé vers la Belgique azali na Congo bazongisi na bana awa je crois que batbasi ba lobela ngomwa mingi trop quand même aussi pour de vie en fumo parce que fumo ba ri koloma belé voilà on appelle ko yebisa biso en tant que fumo comment yazali ko interpréter dans le bas situation on a ya refoulement ya ndeko na biso oyo bazongisi à la porte pourtant ma belé na yazali na Congo voilà fumo mbo d'abord na news matondo papa limia matondo ba papa ba mama bangali bilenge pe bana banso ya bwanya ya mboka Kongo mobimba bana bilaka mokili mobimba baenge kenu. Voilà, merci Fumu pour l'introduction, merci vraiment la présence encore une fois de nous avec toujours la tenue la bino ya ba Fumu à chaque fois je regarde même dans mon un peu mon style belé matondo style la tenue on a passé je crois que ça a quand même la signification donc à chaque fois il faut changer ou changer dans mon pena au latine tu as mon bout dans la tawana na lobaki na mbala elikalaki biso bamfumu ya bandundu batuto pesaka mobutu lingenda na ekoti na poso ya nkoi oyo asalelaka yango 32 ans ya pouvoir oyo azongiselaka mboka na biso na recours à l'authenticité nde topesaka ye yango biloko wana ezali ba biloko na biso ya mabele na biso pamba te mabele tango tolobaka mambo mantoto mambo mamenga likambo ya mabele biso banso tolobaka yango ezali pacte ezali serment c'est tout un concept ya peuple nyonso tu ya mokili mabele na yo mpungu tulendu mabele wana apesa na biso ba descendant ba roi
de la lignée authentique nalobi bien pas imposteur te oyo bakomi kobima lelo kasi de la lignée authentique mabele ezali likambo ya kosakana na yango te oyo kaka mingi balobaka so eske mabele wana soki papa apesi yo lopango est-ce que lopango wana okoloba ngo te eza yanga te eza ya papa okoloba eza ya yo soki mopaya aye abotola bino akwa bino mabele yo koloba na mopaya te yo zwa ndambu kuna pamba te eza na mabele papa pesaki biso te okoloba mabele oyo ya ngai papa pe tango apesi yo mabele apesi bino mabana mabele akoloba pe eza ya ye lisusu te na pesi bino bobundela yango mabele wana ndenge baba eza mabele ya nzambe eza mabele ya nzambe te eza lisusu ya nzambe te eza ya biso akoya te abundela biso ezali ya biso biso moko bato tokobundela yango oyo bolobaka notre père qui est aux cieux papa moko te bakoko na biso bakufa bakunda bango na mabele wana tangu tokufaka bakende kokunda biso na ciel te même fourmi même nzoi même ndonge même nzete ekundamaka na mabele ezalaka na mabele soko okei na planète mosusu okende kokuta fourmi te okende kokuta ndonge te donc papa na biso notre père azalaka na siete azalaka na biso azalaka pene na biso qui est près de nous azalaka na biso na mabele bakoko na biso bazali na mabele wana tina oyo tobundelaka mabele wana matondo ya signification ya elamba oyo otuni. Voilà, merci en tout cas Fumo ya Yimpié. Alors, tout compte rien dans cette émission na biso ya lelo. Comme dans le la fois passée tu parlais sur prophétie à Simo Kimbangu qui bon voilà donc bah mais tout le même abattu zali parce que tout le bas qui sur développement sorti à crise au situation pour la biso zali est-ce que trop en espoir qu'un jour mbokana écouter les mazali ba bien ba tout là parce que ming va perdre déjà espoir parce que avec tout ça comme on a mboka na biso donc le biwana ba pa na mboka na biso ba bien na biso comme na mboka pa ya situation économique ça quoi avancer situation sociale ça n'avance pas rien n'avance et puis toujours qu'on chuter toujours c'est-à-dire que le toi avancer toujours kitaka toujours dans la belé est-ce que on peut toujours cause un espoir pour qu'un jour mboka na biso au téléphone aussi ici na mituna aussi ici pensa c'est mituna osilisi oui mutuna osilisi matondo tozongisi matondo na bankulu bapesa biso bwanya pe mayele na maye maso tokoloba lelo oyo na mituna otuni kasi na yambo na yanula na motuna na oyo ya yambo na lobi boye makambu oyo nazali koloba nazali kodéfier moto nyonso kobanda na sommet de l'état ba institution na biso nyonso ya mboka kino na peuple souverain peuple oyo azali na libanda peuple oyo azangi mai peuple oyo azangi lotiliki peuple oyo azangi mosala peuple oyo azali kokufa nzala toutes les forces vives de la nation oyo bazali na humiliation totale oyo bazali maltraité motu oyo akomona makambo oyo nazali koloba ezali ya lokuta to azali capable ya koya ko contredire maloba oyo ya biso bamfumu ya biso bamfumu kento ya biso bankumu ya biso bamwami de la lignée authentique abima aya kosenga débat contradictoire pe tosala yango na lieu public ata na martyr devant batu nyonso nazongi na motuna na yo na lobi boye insi ya Congo
nation Congo ekotelema soki tokomi discipliné, soki tokomi na bolingo oyo bandonge bazalaka na yango, oyo bafumba fourmi bazalaka na yango, soki tokomi discipliné lokola banzoi. Pambate, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas une nature, une discipline wana? Sur le niveau de la discipline, on a manqué pour le bien de la fourmi, la banzo et tout ça. Comment on peut peut-être que on a un rapport, on a le biso qu'on la bango parce que depuis que bazala un peu dans moi solidarité, tout ça, on compte un peu dans bon zindo pour la comprendre un peu les canisina. Soko tikelinga mwangonga ekozala esengo. Fourmi, fumba, ndonge, nzoi, les abeilles, bazali na discipline. Tala, tango, ndonge azali kotonga, ndako na ye, termitier, bokene na savane, botala, bokomona, ordre nini reine mutu azali ko pesa bango ordre ya construction ya ko vivre na bango na société na bango. Bozwi ba fourmi tangu bazali ko tonga bokomona na gauche ba mapinga na bango etelemi, na droite ba mapinga na bango etelemi, na katikati ba ouvrier baza ko kende baza ko tonga baza kokende kozwa oya kotonga. Jamais boyoka to okomona fourmi ayiba kasa akendo pesa makangu na ye po atonga ya enda kuna privé. Bavivaka en société. Soki tokomi na bolingo wana nde bisika Congo ekotelema. Congo ekotelema. Intérêt général. Oui. Congo ekotelema. Soki tokomi na bolingo oyo banzoi, les abeilles bazalaka na yango. Tala soki bolingo na bango te, est-ce que tokolia mafuta nzoi? Nzoi azali kotonga na bolingo, reine azali wana, bango nyonso baza kotonga ndako na bango cruche wana avec discipline. Moto te akokende ayibi akeya ke koteka kuna ayibi te, akeya zui osali pe bakopesa biso mafuta ya nzoi o eza mono ya kosakana te, o eza kosalisa. Gelée royale mafuta wana ezalaka motuya ya kosakana te, eza kosalisa biso. Ba matière mususu nzo yaza kosala ba propose wana ezali kosunga biso pona bomoi na biso pe pona kufa na biso na ebembe, ndenge bazalaki ko ambome na mafuta ya nzoi wana. Eleki même soin oyo basalaka na bloc opératoire. Bolingo wana nde ezali kozanga biso na yango tolobi boye na Congo. La est-ce que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Na Congo on a tout sauf rien. Na lelo na kotanga ba minéralité na lobi tozali na nyonso oye ko bakisa. Nous avons
En plus, nous avons des hommes et des femmes. Tozali na bangali, tozali na bilenge, tozali na bakulutu, tozali na batata, tozali na bamama. Soki kaka tozui discipline, tokomi discipliné, ndenge na lobi, lokola banzoi, bandonge, bafumbe, bafourmi, Congo ekotelema na ndenge ya kosakana na te. Kasi tozali nde kozanga mfumu, mokambi, mokonzi oyo azali élevé spirituellement. Tamuna koloba élevé spirituellement nalingi koloba ete tozali kozanga mokonzi mfumu oyo azali na nguya ya kokamba bilima biso ya mboka Congo. Ndenge na bi na Congo tozali na nyonso bilima bane soko bilima bane ba esprit bino bobenga bango ba ange ange za mondele et pas na biso za bilima et pas na biso za yo ambunza te oui, bien. Bon c'est normal ba te belé omoni ndenge ba aliena peuple ba bungisa peuple nzela ba kota oya biso e koma mabe malamu lo ba kota ya ba maître spirituel ya ba nègre de la maison a komi koloba kota ya ba maître naie et puis a komi ko torturer bande konae pour alobi ndekona za mo singe alobaka ndinga ya maître spirituel na été. Donc bisimbi tozali na bisimbi oyo ya biso, tozali na ba makesa oyo ya biso, bilima bisimbi ba makesa ya mvita oyo bakengelaka ebale na biso ya bibale oyo ya ba moto na biso ba volcan oyo ya ba ngomba na biso, bilima bisimbi ba makesa na biso ya mopepe ya ba zamba ya ba frontière oyo batelaka ba frontière na biso, mfumu oyo ko contrôler bilima wana oyo ko contrôler bilima pe ko commander bango. Comment vous contrôlez bango là ko commander bango? Kasi yo ozali na pouvoir, mfumu azali moto oyo azali na pouvoir providentiel. Voilà, les fumu de ba chef tout ça là, mais ce que le président de la République ou azali élu par peuple naie, comment il ko kota na niveau spirituel zoloba wana pour nous contrôler ba bilima, donc a comme aussi ba kisi a comme na niveau nini na éviter mobuta salaka mais to moni pesika mboka kendaka te oyo zoloba wana président de la République azali élu na peuple. Est-ce que ba président va zaba bomana atende ba bomana ba mona bango tango ba élection ote okuna mutu aganyaki wana système wana ezali système ya ba impérialiste ba ya lokola bango ba yaka mais quel est le système vous allez adapter na biso mboka et na biso etambola kana ba fumu de fois qu'on fume da diriger Congo ingeta mais ce que ba fumu bazai pe belé mboka na mboka pesa na ba structure nango na milimo na ba ndongo za koloba. Comment est-ce que ba fumu entre ba yokana pour ba associer pouvoir na mutu moko ko kamba mboka mobimba eko salama eko kokisama po eza malako ya fumu mfuluzi kimbango mboka na biso ba fumu bayaka kokosa bango tozana ba ndenge na laksaki omba elekanaki ba acte de soumission soko kei na ba moba kuna ngambo kuna eza 5 actes ya soumission mobimba basalaka bapesaka mboka. Donc epai ya ba impérialiste batu o bayaka na kombo ya Yesu baye balobi était basala même royaume chrétien côté à Moubakuna na mikando na laksakio mbalele kalanki botala nanu ba ye ba meki me batu wana basalaki ba grand criminel
awa ba grand criminel nde ba utilisaka Léopold azwaka bango utilisaka bango po ba grand criminel wana bazaki ko banga te partout ba okende ba chebiso na soumission nde mboka na biso ekoma bo na loba yango papa alima bande ko balandi to koma soki ba 100 millions na lobi bien to koki ko changer na biso ata 100 millions de ya ba président ya onde te ekotelemisa Congo ezali mboka oyo epesama na bafumu. Chaque famille bazana chef de famille, chaque clan bazali na bafumu. Na kati na biso fumu kimbangu ese apona moko oyo ye akolata ye fumu wana akokoma na pouvoir spirituel ya ko coordonner nyonso wana pe ya ko combattre bilima ya destruction omone sika bae ko kobungisa biso na christianisme ndengo uta ko tuna obangi bango bilima bilima sa mabete soko kei na mboka na ba village bakoyi biso bilima bisimbi babatelaka bango nde ba protecteur omona famille mususu bo bakufa na accidenté pona ni po bilima na bango a protéger ka bango et pas na bango mutu akoko kufa na accidenté bilima mususu ba famille mususu bato ba vandi na ebale bazaka bilima na bango ebale omona mwana ke ya dindi babia mwana na kufi elima ya ebale aye atomboli ye abimisi ye ange ezali pona mindele eza pona biso te eza kota na biso te kota na biso yango wana tozozanga mokonzi wana politique na ye ekozala politique ozoloba te ya ba élection au président kei tout ça ba ke élection batangisi akokoma ingeta na wonso no oyo nyonso mvuluzi kimbango alobaki yango ekosalema tokomona ye azali yenda akos'improviser te mvuluzi kimbango aloba yango banda batata na biso baekoko na biso bayebi yango pe biso oyo toyesika bana 4e génération tozali kotatola yango ekosalema président oyo akozala wana politique na ye ekozala politique ya gestion ya société ndenge na bi akozala na politique oyo ya banzoi bazalaka nango oyo bandonge bazalaka na yango oyo bafurmi bazalaka nango se ya société na bango ya ko gérer mboka na ye ya gestion ya cité akopesa ba instruction abandopesa ba instruction na ba entité na ye à travers ba collaborateur na ye nde bango ba bando ko sala ye akozala wana pona ko cadrer point barre oyibi ata sengi sort na yo ezali poto c'est-à-dire peine de mort ya kosakana te ya kosaka ina bokoko na biso za bato bansiku biso za bato bansiku na tamu ya kala yo koki kokende ozwa mwasi ya bato te yo koki kokende oyiba te na tamu ya biso tozalaki kokamba mboka wana porte banda kokuta ezalaki na porte te tokanga te omoni politique oyo lobi ke ba président ba kozala ba peuple ba ke ko voter tout ça bon mona makila na makila za politique ya makila tala politique wana ute comme pas na biso to koma okanga porte tala nde batu ba komi ko s'enrichir tala moto akomi ko tiela ndeko na e poison po akufa po moto akotambo analyste ya batu akomema na aner akomema na DGM akomema partout babomande konae. C'est ça politique wana yango nde ekozala te na mboka na biso
et puis akozala mokonzi oyo azali élevé na science na ye ezali ya innovation, science na ye kozala ya construction. Po Congo aza kosenga nanu ye moko bayi Congo toza kosenga nanu construction ya muntu a se reconstruire na kimuntu. Bongo siko mboka donc nabi ya innovation, ya rénovation, ya construction, ya ba cité na biso, ya ba ville na biso, ya ba grande ville na biso, ya ba village na biso. Ndenge ba fourmi, ba ndonge, ba nzoi, ba tongaka epai na bango. Ndonge akende kekene na savane okomona ndako na ye atongi. Bango nyonso partout kende ndonge atongaka ndenge moko ezali na mesure ya ndako ya 10 étages. Bwanya wana, mayele wana, yango na pesi na zui ndakisa ya ndonge, ya fumba, fourmi, pe ya nzoi. Po bango soki na zui ndakisa wana, bango nde baza kopesa biso makanisi ya reconstruire ntoto na beto. Mfumu oyo tozali kozanga nde ye wana matondo. Voilà, je crois que Bayokio Malamu, ça dit que on peut brosser un tout petit peu là le bas au PC possibilité moyen ni oyo mboka na biso ko se développer ko tomboma ko longwa na libulo oyo ezali na yango. Et puis quelles sont les conditions au lobby il faut d'abord discipline ezala de lobby, il faut ko za na mo ya mboka so na résumé moi muke par rapport na ngo par exemple ba fourmi ya banzo ndenge ba tonga bilo na bango ba na discipline ba biso banso tozali ba être vivant. Voilà, oui, ce qui na pesi ndakisa wana ba pesa biso makanisi ya bango po biso banso tozali bikelamo ya mpongo tulendo. Effectivement. Alors maintenant, bon, au lobby fumu des fois comme mboka na pamboka ne telema ndenge telema pour telema faut un fumu parce qu'il y a gros à pouvoir contrôler bilima nyonso. Donc ceux qui fumu a su pouvoir ante d'autres vont télémater mbo télémater parce que pouvoir on a pouvoir il y a contrôler na va devoir plus traiter les à l'icoloté pour contrôler bilima nyonso oyo bazali ko kamba o bazali ko diriger ou contrôler ba pouvoir ya contrôler ba force nyonso ya mboka na biso. Mais eza bongo pamba te na kozwanda kisa au lobby ya président et tout ça. Bomoni tango Félix anga otanga ba kombo ya batute mais biso toza ba kolomboka na ba koloma bele tango ake ko prêter serment ye na Joseph Kabila bayambani ba invokaki nani nga bilima o bilima te bobangi bisimbia bobangi mais tango a invokaki albaki apesi mboka na maboko ya nani ya merci loturi est-ce que pa ina biso bilima waneza ya biso tango boke ko ya ba apesi na maboko na bon o kaki ba oyo atangaki wana tango tokaki mais bon eza bilima oyo ya biso bilima nande eko kamba biso bilima nande ko telemisa mboka na biso te eza bilima oyo eya ko kotisa biso lisusu na libulu bande ko bangai tozonga batu okoki kokende te ozmoni na lopango mosusu babikila na bango pratique na bango. Allez, yo oye ozui yango oye komema yango epai na bino bokokoma na soumission bokoma soumi na bilima wana eloko nde oyo na lobi makambo na koloba nazui ndakisa oyo nazui ya bafumba fourmi ya ndonge ya nzoi oyo ko tshana ngo tembe atoya tout ça la débat contradictoire soumission na biso witi na baba pat o bazo kendo ko salaka matondo.
Voilà, je crois qu'il va comprendre, en gros, mais peut-être pendant aussi sa première dossier, en gros, quand même, expliquer Bisso, situation beaucoup à Bisso est allée. Situation par dirigeant ou Bakamba, beaucoup à Bisso, manière, comment à la pouvoir. Pour le moment, l'élection, ils ont un thème de qu'on tombe dans beaucoup à Bisso, mais quelle est peut-être la possibilité? Il faut faire un pouvoir. Voilà, mais qu'on explique bien. Comment dans le contexte de beaucoup à Bisso est allée, voilà, faut avoir un pouvoir dans beaucoup. Et où ça les demander? Par quel moyen? Par magie? Par quoi? Comment il faut avoir un pouvoir dans beaucoup? Biso toyaki kukuta Congo. Oui. Congo yaki kukuta biso te. Tant toyaki kukuta Congo. Oyo mpungu tulendo mokeli apesaki mboka wana epai na biso bamfumu. Boyeba ete makila ya bana Congo ndengo lobi par magie te. Par magie te. Makila ya bana Congo oyo egangi likolo eyoki. Mabele eyoki. Makila ya bana Congo oyo ezali koganga, oyo ezali kotanga. Mopepe eyoki. Moi emoni, sanza emoni, minzoto mimoni. Makila ya bana Congo oyo bozali kotangisa butu moi boyeba ete bibale biyoki. Nzadi ya Congo eyoki. Ebale ya Zaire wana bokaka ebale ya wana nzadi. Yango wana Zaire nzadi. Zaire uti na nzadi na ebale. Ezali makila ya mabele na biso ya Congo. Ekosalema. Mokonzi akoya. Tout un espoir, tout simplement. Moko mawansono oyo nyonso fumu mvuluzi kimbangu alubaki ya monde ekosalema. Ba oyo ba kei ko signer ba pacte satanique na bango. Ba oyo ba koti na ba loge na bango ba kozanga esika ya kokima. Po mokolo yango koluka otika ye ya zoloba o kasi nga ndaku na ngai ezalaka epa na yo te. Ndaku na ngai ezalaka epa nuna kende wapi. Yo monaka pozala wana ovanda na ebonga. Il faut au sacrifier. Yo mama au sacrifier papa. Yo papa au sacrifier mama. Yo mokonzo koma kolinga bana basi ya mike obotaka na bango. Bana wana ubozali ko sacrifier bango. Bokanisi bana wana bakendeke wapi. Basi wana bozali ko sacrifier bango. Bovandi na pouvoir ya makila. Même kolo yango boko banda koluka po bando na makolo na biso kolela. Merci en tout cas Fumo Yahimpié donc pendant cette première partie. Donc première question au Tunaki. Voilà donc balandi vraiment beaucoup mais tout est rapidement parce que minutes qui n'est pas bango. Deuxième sujet na biso aller sur baliwa o ezo koto kuma na kata communauté na biso. Bon c'est vrai que tu dis que liwa ya kanango muto kufa surtout kufaka. Mais fréquence ya liwa à la carte de la diaspora et comme quand même qu'on inquiétait moi mouké c'est total à Londres, total la France, la Belgique partout tout le monde a quand même nombre de décès à remettre pelé na niveau communauté na biso je crois que bah statistique c'est Salema par rapport à la communauté même africaine la communauté congolaise ils allaient en tout cas combattre en tout cas record ya ba liwa à la carte de la diaspora. Alors Fumu Yahipe en tant que Fumu toi dans la spiritualité moi les colons mouké. Comment vous expliquez d'abord ce phénomène on a les baliwa où ils ont comme mingi na communauté je pense que tous les jours toujours kuna bande on a biso ah les allez nini nous ko ba par rapport à makambwana Matondo le 10 septembre 1921 Vuluzi Kimbangu alubaki yango na Mbanza Sanda bana ba biso mingi bakobima bakokende na mikili ya bapaya kasi ebele bakozonga te ebele bakomona lisusu baboti babango te pamba te alobi yango apesi yango na malako
Donc tozali katina kosala examen papo ya biso ayi kopesa biso réponse ba tu oyo baya ko conquérir biso ko dominer biso ko maltraiter biso ko massacrer biso bango pe baya na ba discours ko ya bango biso to yamba ba discours ya batu oyo baya ma impérialiste batu baya na ba code noir au lieu to landa malakoana. Ça fait papa Nina 21 ans banda l'an 2000 oyo mvuluzi kimbangu ayaki kopesanga misala oyo na tika makambo mingi ya biso bilenge yo ebinga la catch o ebinga la lit poko changa mukomona se il faut okende il faut olia ndena tu as mangé des épinards. Instructeur nazali parmi premier instructeur noir il y a lutte gréco-romaine et libre olympique en Belgique. Na France tozaki na un Sénégalais soki boke botali bokomona répertoire nanga ezali tina fila reconnu na bundi na pesi ba entraînement na cadre batou. Mais tangu na l'an 2000 vous aye koyebisanga okosala siko mosala oyo na pesi yo ya kote ya bandeko bayo bazonga katina ndako na biso yo mona ndonge asa kokende ko vivre na ba esika moko na banani oyo ba nyama mususu bandeke mususu a okende kuna te po ba kolia ye ndonge a okende kuna to moni ndonge abandaka nanu mapapwe te azoko ke malem atongi ti mapapwe ye se métamorphosé à Pumbwe. Mais comment na bango au sein ya communauté na bango. Et loko oyo ezali komema biso na kufa ya boy. Et loko oyo ezali kosala ke tozali ko traverser cette période dure et meurtrière sans pardon. Oyo mvulutu ayebisaka biso ezali ete tobimi na kimuntu. Tozali kotosa lisusu bansiku te biso tozali batu ya mibeko totambola na mibeko oyo bafomi bazalaka na yango bisimba simba nde ezali kosilisa biso biyamba nde ezali kosilisa biso biyamba ya banzambe ya bapaya bikota ya banzambe ya bapaya tangu bino boza kokota kuna bino bozo kanisa ke bokei epai ya mpungu tulendo epai bino bobengi nzambe moto a kelinga na kopese kutukombo te na somo bakoko babiso babengaka mpungu tulendo nzakumba Mwenyezi Mungu maweja wamba kalunga tangu bino bozali kokende kosala ba pacte kozwa ba baptême epai ya bamwanu bamwanu bakosilisa bino na kolia po bozali bilei na bango bilia oyo pe papa alimia climat oyo tozala ngo eza ya biso te bilia biloko biso toza batu ya nsiku tozali batu na utali koloba yango mbalelekanaki tozali batu oyo ya yambo mpungu tulendo azwi mabele wana ya Kongo asali na yango moto apesi biso environnement na biso esengeli na biso tolia biloko oyo ya biso moni biloko na biso nyonso tolia akabandeko ezali mono ezali kisi pona nzoto na biso na période bokomona bilolo ebimi po bakoko baebi ete na période boye maladie songolo eyaka donc il faut balia bilolo et combattre ba maladie wane koya
na elanga omona ba fruit boye ebimi. Donc ba fruit wana tokolia yango ndezo ko protéger biso. Na mvula ba fruit boye ndunda ebimi, ndunda boye nyonso wana ba misisa banzete ya minu na biso ba dentifrice te, banzete ya minu na biso zaki omona makala. Est-ce que batu bayebi rôle ya likala kati na nzoto ya mutu? Ozoko nika minu na likala minu pembe. Et likala eza ataba elio poison ya ndenge nini. Makala di eko sorbe yango. Comme même avec venin également. Oui. Il y aura sur likala aussi. Ils vont absorber. Matondo mwana mbunza. Et puis yango bino boyebi yango surtout babiloko wana lobi banzete ya minu ya telisa aokoka malili ebeti batrose ebeti biso batrose malili mais soko kei na mboka moyi wana vitamine D atrose esili mokongo pasi esili mais tolobi ke yo kokende na mboka kuna baliaka bato mboka bandoki totiki ba village na biso to bimi siko batu oyo balingi te mboka na biso etelema ndenge botuna ye motuna wana mboka na biso ko telema batu balingi te mboka na biso etelema basali nini bakomi kokende ko kipe ba place na biso. Donc ba village na biso wana ezali na tina monene tozali batu o to vivaka na finda na zamba na brousse ngana tambola na zamba na mayombe na tambola na zamba na mayombe na mona makambo ebele eloko ezali kosilisa biso na koboma ezali bilei o tozali kolia ezali adapté te na nzoto na biso pe tozali bato oyo ya bansiko na libota boye bokoki kolia eloko te na libota bokoki kolia eloko te. Il faut au moins bakoko na biso bazangi ko respecter yango ba ko vivre très longtemps. Omoni tant bakoko na biso ba ko soigner biso. Mama ko bota ba ko botisa e batanga na université ni. Tango fumu avandi likambo ko ina mboka. Ndenge lelo ko mboka na bitozo ko traverser une période dure et meurtrière sans pardon. Mboka ekomi na maboko ya baoccupant bakoya epa fumu azana ba milonga bambako ba juge o ba okata makambo. Est-ce que ba juge wana basalaka université nini? Mais tala bwanya pe mayele ya biso bandeko soki tozongi na nzila Congo te ezali pasi. Mais ezali pasi papa limia tala mateya o tozali kopesa. Mais combien bakoyoka yango? Combien bakolanda yango? Yango moni na 1921 le 10 septembre 1921 na Mbanza Sanda. Biso benga e papa Simon Kimbangu te. To benga ka e biso ba fumu to benga e fumu. Po yazali fumu ya ba fumu nyonso ya mokili. To benga ka e Simon Kimbangu te. To benga ka e mvuluzi. Po yazali mvuluzi ya bamvuluzi nyonso ya mokili makambu oyo ya sala ko faire ressusciter plus de 144 morts nani na mokili sa sala yango abeti 30 ans ya boloko pona biso pona kolakisa biso elongi ya mpungu tulendu po bakoko bapesa biso mukongo. Tande to okufa bakoko bapesa biso mikongo bozali na ba chef traditionnel na bino bozali na ba tradition na bino bozali na ba culture na bino bozali na ba mers na bino tango bobimi na krish na bino bokomi ko vivre sika mususu bakoboma bino bokosila bozali su na protection moko te na mikoleko ya na mateo to kopesa bokomona valeur ya ba village na biso ndenge kozonga po soko kei epai na biso na bamboko kei na mboka nao osomba lupango te tango mwana nani
baebi mwana kingandi oya kenda wana oye mabele noza bakati bandeko baye ko salisa yo ndenge na lobi ndonge apesa biso mayele tozwa mayele discipline na ndonge bokomona bandeko baye bakateli yo pe banzete basali boboboye na mfumu oya innovation oya construction oya modernisation oya pona formation ya bilenge bokomona valeur nini mabele ya Congo ekokoma pona kosukisa na motuna oyo soki tozali kosila na kokufa po tozali kati na société na biso te kati na environnement na biso te toza kotosa environnement na biso te toza kolia biloko oyo esengeli na biso te matondo. Merci en tout cas pour la battue par rapport, n'est-ce pas, à ces dossiers. Voilà, c'est vrai, situation socio-économique, ils ont quand même pas si plutôt tout le monde pour s'adapter na le bana ndenge oza koloba, c'est-à-dire que tozongi là-bas disons l'habitude na biso alimentaire, ça serait aussi vraiment pas facile dans beaucoup d'ozali mais bon nous avons à battre la biso. Mais pendant aussi ça rapidement dossier à Gisèle Mpela oyo bazongi ici à la Belgique. Station na yena balane bazongi c'est je crois que na réseau sociaux tout basi balobeli yango par rapport na yo pour la yango t'as un peu point de vue na yo par rapport na ngo le ngolo par rapport ya refoulement là en tant que fou matondo na landa ki opé na landi bande konyoso ba baso ba sali ba analyse mais tant que ba ligne authentique ya mabele wana tokoloba boye makambo oyo euti musika. Est-ce que vous vous souvenez na avion oyo ya Félix oyo soki avion ke kenda wapi so na mosoki ezali wapi tilelo ya Goma tango kene na Goma avion na ina chauffeur na ina blindé nezara na kati ezali deal ezali suite ya ba deal oyo ye asalaki na yango batuti badil oyo ya salaki na batuti pona batuti balakisa kaka na Félix te kasi balakisa na bayi Congo banso ete dil oyo Félix asalaki yango na kombo ya bayi Congo banso pona balakisa biso ete mboka na biso ce n'est pas nous qui dirigeons ça même DGM na biso ezali sous commandement na bango ANER ezali sous commandement na bango FARDC ezali sous commandement na bango la police nationale ezali sous commandement na bango ba service ya renseignement ba service de sécurité ba institution nyonso ezali sous commandement na bango yango bomoni ba expulser mwana ya Congo pe bana ya chef de l'État en exercice bokolo ba susu esala bokolo ba nini pona kolakisa Félix tozo kende na élection tozo kende na élection omoni tangu ya komi ko toucher akende bo bazola kisa pona ko zongisa na nzela baloba attention ozana deal na biso batu to ki wana ozana likamba ko lobate to bandana nkola kisa yo to expulser mwasi na yo oyo azali de père et de mère donc bon on doit expulser na witaki kolaki koloba malele kanaki nègre de la maison ndenga protégeaka ndaku ya maître na bango soki ndaku ya maître na bango eziki nègre de la maison lobaka ndaku na biso eziki notre maison a pris feu pe na pesa kibino ndakisa na Charlie Hebdo awa tango eloko wane salamaki nini elekanaki bango nyonso monaki bakonzi wana nyonso bayaki maître de la maison akufi mais oyo ezoko leka na mboka na biso yo monaka batelemaka baloba te
na makambo ya leki na biso ya mwana na biso take mfumu na kobenga ye mwana ya mwana na biso mpela eloko oyo Tshisekedi papa ya Félix alingaka te Félix akoma même premier ministre tango ba ko proposer Tshisekedi a telemaka le père a telemaka boyaka eloko wana aboyaka bazalaka na matata na mama Marthe Tshisekedi alingaki te po Tshisekedi ayebaki mamakambo oyo nyonso alors alingaki te kombo na ye ezala sali après liwa na ye bazwa mwana na ye bazwa IDPS bazwa bango en otage babinisa makambo nyonso bazali kosala na kuku na poisa ayebaki ke bakozwa bango en otage yango même libala na mwaso mususu wana nyakero Tshisekedi azalaki koboya yango tala eloko basali pona ko humilier biso pona ko maltraiter biso bakangi bana ya président de la République en exercice bakangi mwasi ya président en exercice ba expliciter pe na quelles conditions. Attention, moi si officiel azali le madame babala na kiwapi babala na kiwapi babala ni mais et pas na biso azali première dame en fait bon ndenge on meli yango bon moi batumi ba comprendre quand même monter personne les informations olimbisia ozo na fumu ouais na baluba première dame deuxième dame troisième dame azala raté baluba babalaka basi epelé. Non, en fait, alors, Tozali, la preuve est que les gens là-bas, ils ont continué. Ils ont pas la basali, mais on a pas de preuve pour ça. Na baluba, bana nyonso, enfant batara zalarate. Oui, na batu nyonso. Bana baluba, la loi congolaise. Bana oyo, yo boy mwasea, tolomoli mwasekasi. Tozi bana. Bana wana bakokani na feli. Bana wana bazama kila na biso. Tant que fou na roba Félix te na roba makila na biso bana wana baza makila na biso mabele wana ezali mabele oyo bakunda mikuwa ya bakoko na bango. Comment est-ce que bakoki ko expulser bango ekoki ko salema te ezali humiliation papa nima omoni na bande ko misusu na kotala bazo sepela ndenge ba bengani ba expliciter ndeko na bango bomoni bongo na donc l'être humain est l'être le plus faible parmi tous les êtres vivants à mokili même nzeto eleki congolais ndenge akomi lelo oyo to bosani ba merci na biso to bosani ba coutume na biso oyo basali ezali réunion oyo ewuti musika ewuti na bakigali ewuti na baburundi ewuti na bauganda epa banani batuti wana nyonso mpona kolakisa biso bakokobengana bana na mboka na bango te mpona kolakisa biso ete mabele wana eza lisusu ya bino te nde basali bongo mais nazoloba na bino boye mabele wana ntango nauti koloba mambo mamenga mambo mantoto mambo mamenga tango tolobaka o ezali kambu ya mabele ezali conception ezali concept bolimbis ezali concept mobimba lokola concept ya notion de la nation ezali concept mobimba lokola concept ya notion de la nation bandeko conscience de libératrice basala bamata Congo ekotelema na lobi na bino na simbili ngenda na ngai na yebisi bino mboka wana ekokende na maboko na bango te ba américain baya babundisa ba vietnamien babundisa bango baboma mais ba vietnamien bachaki bokoko na bango liboso ba vietnamien balonga lelo oyo soki okei na Vietnam mwana ya 7 ans aibi histoire ya Vietnam
balobaka ba américain baya lisusu bakomona ba coréen na Corée du Nord boyebi batikaka mabele na bango te babundelaka mabele na bango ba japonais boyebi bien baya ba bombarda bango biso kutu ba bombarder biso te mais bango ba bombardaka bango na bombe oyo utakutu iranium yote pa na mabele na biso ba bombarda bango mais balobaki mambo matoto mambo mamenga lelo oyo bokende botala Corée Japon ndenge etelema na bokoko bwa bango babengana ezaki babengana batuana ba vietnamien babengana batuana balobaka ki vietnamien munoko na bango colonie française bakataka bakombo bapesaka bango wana balongola babengana christianisme na mabele na bango lelo botala ndenge bazali ko vivre lelo botala ndenge Japon bakomi niveau au Japon komi Chine pasi nini o bamona kite bazali ko benga bango ba indigène lokola biso mais Mao Tse-tung a discipline na mboka na ye akangi ba frontière na ye atangi si bana na ye ya mboka notion de la nation na bango ndenge lelo obiso toza kotangisa bino notion de la nation Congo nzadia Congo makanda makongo mboka na biso ekokende te na lobi yango ekokende te mvuluzi kimbangu akosala yango bomoni makambo tuninga ya mpela pona kosukisa yango makambo nyonso toza ko vivre po elakisa biso ete tokozwa kimpwanza za zole po totelema esengeli oyo mvuluzi kimbangu alobaki kimpwanza za zole esalema kimpwanza oyo tozwa ya 1960 ezali kimpwanza ya nkembo ya banzenza botala banzenza ndenge baza kotondwa na mboka na biso chinois asambelaka Jésus te chinois akwayaka te Inde akwayaka te na Jésus pakistanais mais bazo sambela banzambe na bango baya kaka na mabele oyo ya nzambe bakoma ba riche mais biso moko or tozwaki indépendance nzokande ezalaki indépendance ya nkembo ya bapaya mwana Congo azotekela malien lekaye na soni na mawa donc yango wana bomoni mokolo wana le 4 janvier 1959 ezalaki ya indépendance ya liboso date prophétique mais oyo ezali koya motu te ayebi mokolo wana ndengo tuninga eske kotelema ndenge tosali émission ndenge nazali koloba ndengo tuninga ndenge elateli na ngai makambo nyonso nayebi sino bandeko mokolo wana oyo ya mibale mvuluzi ya oyo ya liboso alobaki babelge bazali na bisika na bango ya kokimela mais oyo ya mibale bongo bino na tour na bino bokokimela wapi Matondo. Merci en tout cas Fumu ya impied je crois que j'ai vraiment tant la nyonso pour en faire passer les messages mais tout le monde suka Fumu ya impied merci na nyonso oyo lobi lelo je crois que message est l'équipe vraiment na ndenge moko ya mtu ko ma suka à moins que vous allez au bakisa pas aussi ça mais en tout cas émission comme Fumu na suka papa limia bandeko balandi naloba lisusu nini oyo nazali koloba combien bakoyoka yango ozali na babone combien mais vidéo kotama na batu boni yo mutu oblokaka ba vidéo continue na ko bloquer kasi mokolo oyo tolobi tango koyela yo toyebi te sort na yo okoya kosenga nga bolimbisi okokende wapi pasi ezali na motema kasi esengo ezali ete Kongo na biso ekotelema mais batu oyo balingi te
Congo na biso etelema baya kugumba mela biso baya kukumba mela biso ezali ba américain ba juif ba canadien ba belge ba rwandais ba burundais batu wana nyonso tu oyo baza na ba impérialiste balingi te Congo etelema mais Congo ekotelema lokola ba mboka mosusu ba telema pona bango et puis pona kosukisa boyeba ete mvuluzi kimbango akolata moko na biso oyo akoya kokata makambo oyo nyonso makila bana Congo etangi mingi ingeta. Merci en tout cas Fumu Yayimpia, merci na bana Nibiso partout à travers le monde comme la souka vraiment émission na biso lo botika mala musika bozali to kuta na mbala sima. Merci en tout cas na yonso na fidélité, à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao ciao.